Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renouvelé l'engagement ya kobongisa pe kozongisa kimia na est ya République démocratique du Congo pe alaki ko améliorer vécu quotidien ya population congolaise lors ya discours sur état de la nation oyo asali lelo lundi 13 décembre liboso ya deux chambres du Parlement réunies en congrès. Poisson Saint-Charles importé na Namibie ezali bien conservé pe kozala distribué ko banda le 25 décembre oyo. Contrairement na ba rumeur oyo ezali kotambola na ba réseaux sociaux, ministre Nanzela ya communiqué moko atalisi que poisson Saint-Charles importé na Namibie ezali bien conservé pe kozala distribué ko banda le 25 décembre oyo. Contrairement na ba fausse rumeur oyo ezali kotambola na ba réseaux sociaux et la kaki pe confirma ki ministère ya économie ba détail tout de suite na édition émission lelo o na zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Bon début de semaine à Botalabino, Tikato Fongo l'édition lelo na discours ya chef de l'État sur état de la nation Liboso ya deux chambres du Parlement réunies en congrès et Salema Kindenye image de commentaire. Président de la République démocratique du Congo, Azalaki Mokola lelo Liboso ya Parlement réuni en congrès on a causé la discours naïe sur l'état de la nation. Félix Tshisekedi la discours naïe prononcé lundi 13 décembre à lelo azongelaki makambo etali bongo situation sécuritaire na est kolobake ezali moko ya priorité na ye akosala nyonso po est kimia ekota pe nyonso ezala malamu. A reconnaîtra par ailleurs que situation sociale et la population ezali kitoko nanu te. Le chef de l'État alobaki que azali au courant que ba ménage ebele bazali na pasi ya konouer les deux bouts du mois, c'est-à-dire que mbongo ekokaka te mpona mwa mobimba. Atalisaki lisusu que ba services sociaux de base lokola mai, électricité, ba soins de santé, transport ezali pasi pour la population. Na kosoutenaka ba mesures oyo ezomaki na gouvernement en faveur ya population durant année oyo. Atalisi ke yango ekoki te asengi na gouvernement a accélérer lisusu mise en œuvre ya ba projet impact rapide pe visible pour que mboka na biso ke liboso pe population azala na kimia. Toujours na kati ya discours na ye chef de l'État atalisaki ke akoménager ba effort nyonso mpona korestaurer kimia sécurité na est démocratique du Congo. Asimbaki pe ba projet kolobaka nyonso ekotambola malamu d'ici 2022 po ye azali toujours aux commandes mpona kozongisa kimia na kati ya mboka na biso. Na boye a réaffirmé qui engagement na ye ya poursuivre ba réforme courageuse na secteur la justice pour que justice ya mboka na biso etambola malamu. Pour na conclure discours na ye président RDC atalisaki que mboka Congo ezali plus importante que égoïsme ya moko la moko pe eleki makasi ke tribalisme oyo ekoki kodiviser biso, c'est-à-dire que bolingo erenie loboko na loboko pour que totombo elongo mboka Congo. Ezalaki troisième discours na ye uta akota na bokonzi côté na liboso ya deux chambres du Parlement réunis en congrès pour la kolakisa nini ezalaki 2021 pour la République démocratique du Congo. Na nyonso makambo esalemi arrivé à gouvernement Sama Lukonde état de siège pe bongo na bongo mboka RDC ezali ko continuer ko koba kokende na baza na posa que mboka échanger Kinshasa et l'équipe partout. Très bien que le ministère de l'économie nationale va démentir la rumeur selon laquelle que poisson Saint-Charles qui est importé dans Namibie et pour là qui bango va rassurer que poisson yango ezali bien conservé pe distribution yango ezali ko salema très bientôt avant que ba fête banda population ba kolia pe ba kosepela. Ministère
ya économie nationale démentir rumeur selon laquelle que ba poisson eutaki na mboka na bibi ekomaki na port ya Matadi ezalaki décomposé selon communiqué moko ezalaki rendu public moko ya lobby bango batalisi que ba poisson Saint-Charles ekomaki déjà na RDC ezali en bon état pe ezali bien conservé et seyeli koyeba que et qu'on a distribué bongo à partir du 25 décembre oyo nyonso toyebi na dossier poisson Saint-Charles commandé na Namibie na gouvernement congolais après arrivé à premier lot ezalaki à 1200 tonnes importées deuxième lot ekokoma bientôt na Kinshasa il faut au total 27 000 tonnes de EIA d'après ba source moko epesaki biso information distribution ya bampiodi oyo ekomaki déjà na Matadi ekobanda avant fin de l'année à décembre soit le 25 décembre jour de Noël démarche nyonso ezali déjà en cours premier contrat est déjà signé entre d'une part autorité namibienne pe congolaise d'autre part pendant ce temps poisson yango ezali déjà réceptionné pe ezali gardé na endroit moko secret et sengeli koyeba que aucun souci et sengeli esalema parce que dépôt yango ezali kobatela stock ya poisson malamu ezali en bon état donc démentir rumeur selon laquelle poisson ebebaki eza ya kobeba te bana mboka kongo bakolia mpiodi na bango malamu na décembre pe bakosepela Kinshasa et l'équipe partout. Toujours à l'Assemblée nationale, l'OAPI, Commission ECOFIN exigeait suppression pure et simple et à taxe RAM pour la nini. Image peu commentaire. À l'issue, il y a un contrôle parlementaire relatif à la réception de textes sur le registre des appareils mobiles RAM dans mon conseil recommandé il y a quelques jours par la plénière. Députés nationaux membres il y a la commission économique et financière et l'Assemblée nationale annoncé absence et à traçabilité il y a des fonds collectés dans le cadre de la taxe RAM. Il y a ici en d'autres termes que la recette générée dans la taxe RAM et atterrir dans le compte il y a trésor public. Il y a poussé certains élus suppression totale il y a RAM. Pour la député, bongo, batalisi que selon rapport ECOFIN, et c'est RAM est totalement supprimé parce que yango ezali na kati ya traçabilité à ta mon côté na kati ya budget national. Selon la députée nationale, commission ezali ko proposer suppression pure et simple sans délai. Il y a un prélèvement, il y a RAM sur toute l'étendue, il y a RDC. Et c'est nous que par rapport à l'élément, voix ezali côté les mains de part et d'autre pour la kosenga suppression ya RAM wapi population ezali ko la depuis Nicolas l'équipe. Selon l'isanga ya consommateur lésé bango batalisi que toute suppression ya RAM sans remboursement ya somme au bazwaki to pe unité au bazwa et qu'on s'appelle lisusu moko ya motive kotinda bango poursuivre RTPC pe enyo so bazalaki sima ya taxe yango parce que utata ngolai bazali kosenga na l'état congolais supprimer taxe RAM et c'est une koyeba que utata ngolai bato bele bazali déjà côté mais la même population za la kosenga que supprimer taxe RAM. Na ma récente révélation ya ECOFIN ezali kotalisa clairement que RAM esengeli za supprimer ndenge bango moko baeli nationaux basengi kasi affaire yango etikali à suivre qui vivra verra Kinshasa et l'équipe partout. Beltesco mosungira biso ayeli biso chips ya bonne qualité pour na mikolo pe bana surtout na période oya classe sombena mwana na yo akozala mobimba na récréation pe akosenga eloko motu te surtout que ezotekama na prima ngondo pe ezotekama partout. Toujours na souci ya kosunga ba congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco ayeli susu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu
ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda ba cours na bango ndimelanga okopesa nga raison po go oyo ezali awa somo Betesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yelo kwa malunga ni na golia ezali ba snack oya Betesco oye bimisiko oye ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oye ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boum oyo ezali na goût ya tomate épicée na goût ya fromage nyonso ezali ba produit Betesco oyo moi na kata mesa oyo variété ya ba goût oyo ezali ko pesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali ko bakisa ozali kotia elenge ezali ko bakisa ozali kolia goût ezali ko mata yango ba benga ngo croutos yango ba benga ngo boum yali ko sala ke qualité ezali sala différence na Betesco biso to ka na poto sunga poto créer appétit de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Betesco mopanzi nango po soki logo ya Betesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Betesco yangwana nde ba snacks oyo Betesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pour la santé kitoko. Kinshasa, elle est qui partout. Toujours imité mais jamais égalé. KM News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasinangala, awa to proposer bino toujours ba émission ya kitoko. To proposer bino extrait ya émission Kundoki politique et ça déjà en ligne na chaîne YouTube na biso visiter Kabola yango na ba chaîne topi na ba groupe WhatsApp Kaskobo sana teko s'abonner. Batobele même ba vidéo sur le bana et tamboli que te aza partenaire na biso fala bimakaka donc zo laxaka ke camoro politique ndé bimisie mais sur le plan juridique c'est idiot parce que j'ai même entendu dans les vidéos le la bimi de to garder déjà est. Et puis, il y a comme premier ministre, Obama. Sur le plan juridique, liberté provisoire, topé, banzela nyoso salimi au cas par cas, tout non la liberté provisoire, est-ce que na cas de caméra procédure qui respecté? Quand il y a caméra sur le plan strictement juridique, libération wana ezali na problème mon côté. Na yebi ke batumingi ba osala dessus. Parce que j'ai suivi des hommes politiques, même certains juristes, faire des affirmations sans que batanga. Ok. Donc, sur le plan où il a le droit, Cour de cassation a bouqué à Tamobé comme mon côté. Alandi procédure normale. Alandi procédure normale. Ndenge babimisi, bapesi Monsieur Kamere, liberté wana. Ezali prévu d'ailleurs je me suis dit naya na mobeko yango po koloba na munoko boye bat bawa koloba no bazokos ezali loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Donc mobeko oyo epesi ndenge Cour de cassation esalela kato ekoki kosalela procédure ndenge ezalaka liboso ya cour wana ezali nyonso awa. Alors liberté ya Kamere euti wapi? Liberté ya Kamere euti na article 47 ya mobeko natangi procédure devant la Cour de cassation, article 47 yangoyo erobi makambo ya libération. Soki toye awa na 5e alinéa na yango barobini toutefois natangana na kolimba toutefois les condamnés qui se trouvent en état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel ou par le ministère public fait cette juridiction peut introduire devant la Cour de cassation une requête de mise en liberté
ou de mise en liberté provisoire avec ou sans cautionnement. Donc, sur le plan strictement juridique, Vital Kamerhe a condamné à premier degré 20 ans de prison. A sali appel, cour d'appel, a condamné 13 ans de prison, a diminué à Longoli 7 ans. Il y a ce pays na yangote, a sali pourvoi en cassation devant la cour de cassation. Mais la cour de cassation, na minute yo, a sali ko examiner. Est-ce que ba juge oyo ba condamné Kamerhe na niveau à cour d'appel oyo ba pesi 13 ans de prison? Est-ce que ba bouka ki mi de côté? Est-ce que ba viola ki loi te? Bon, mais pendant que la cour a zali ko examiner ce qui arrêté à cour d'appel et zali régulier to violé mibeko ya mboka, mibeko epesi possibilité na moto oyo bakangi soit en détention préventive, soit azali déjà condamné, mibeko epesi ye possibilité pouvoir yakosenga devant la cour de cassation va payer liberté provisoire. Liberté provisoire wana ndenge expliquer bisango liberté provisoire va payer ndeko Kamerhe ezali nanu nini? Oui, est-ce que liberté wana elongoli condamnation na ya 13 ans de prison? Non. Elongoli condamnation te. Vital Kamerhe est toujours condamné ndenge azali wana. OK. Casier judiciaire na ye eza déjà noir ndenge azali wana. Sikoyo azali kozela cour de cassation tawa rendre oyaye arrêt cour akoki ko rejeter pourvoi na ye pour dire que ba raison yo sengeli to buka décision e condamnaki yo ba raison na yo to ndimi yango te, donc to bwakisi pourvoi na yo en ce moment-là arrêt wane condamnaki na 13 ans est commis définitif. Alors, il faut à exécuter peine naïe. Ce qui court à Monique Azali n'a raison. Baji Joana Bakata Kamabe court à casser. Barewana Bouki. Ok. Ce qui a Bouki Ango, Azal la possibilité soit à casser Ango sans qu'il y ait d'Ango devant juridiction, ça signifie que ma cabosse est libre. Tout comme a koki ko casser yango a renvoyer yango na juridiction mosusu pour ba réexaminer. Donc likambo e kozala kaka. Donc Vital Kamerhe ndenge azali wana ndenge kaka mongolo ezali liberté provisoire, c'est-à-dire batiki en attendant batiki pour un ponangonga moke. OK. Alors liberté provisoire ba pesa ngona ba condition. Donc on a landaki wana ba koki komona ye na ba aéroport te. Ba koki komona ye na ba frontière te. Ba koki komona na beach te. Alors que pour abimi pour azo ba soins de santé on se faire soigner alors. Non mais on se faire soigner et l'hôpital pour azo traitement il faut qu'un étranger. Maintenant procureur général près la cour de cassation o azoko landela makambo yende bakoki pendant kazawa bakoki ko assouplir ba condition. OK. Mais pour na sikoyo ezalaka so ba liberté provisoire il faut que ndeke ko kondi ma présence na parquet bako katelo mikolomi balé na poso lundi, ok, quand na yo zako na lundi, ok, batali maman Naomi wana présent au signé, ok. Vendredi, oui, les sauces. Ce qui procureur a moni que lundi me qu'on fallait qu'on dit ma présence pour base à l'assurer que tu es toujours dans la ville. Ok, on peut t'arrêter. Aux hommes prison. Babonio, na aéroport.
avion yo ba mo na tarma yo wa zo kende na sac nani wana mais on to za liberté provisoire akewa. Mais comment kokengela quand même kokengela ba mouvement ya mutoza en liberté provisoire. Mais kasi c'est-à-dire que local ba le état provisoire ça dit quoi exact totalité. OK. Ba pension ndambu ya liberté ba pension nyonso te. Donc soko sali mbeba autosi ba condition progrès la pension te bakangi yo. Mais to bi na mboka na biso liberté provisoire ba biso ba bima pe sina ba komi pe ba kondi pe l'équipe bongo. Bon. Na yebi ka o zo salarizo wana. Mais logiquement ce qui m'attend en liberté provisoire il faut ainsi là les camongo ici là ba pesa ça la élevé bon monde a comme libre. Mais moi dans la liberté provisoire ben nommé bon mais ce qui lobby liberté encore ici parce que pas dans la liberté provisoire aux a des conditions ba pension bon yo comme premier ministre aux ont voyagé n'importe où comme aéroport je crois aucun déni donc à moins que ba suppléer ba condition to ba longolango et comme la liberté tout court mais si c'est toujours une liberté provisoire. Les éditions le 13 décembre 2021, on a représenté les bino édition spéciale marquée na discours à chef de l'État au Torozong et la lobby pour analyser na Mozindo. Kasi tika pesa merci l'équipe technique et rédactionnelle au et sunga inka mokona lelo na sima caméra tozaki na Hervé Zaka régie et sima makina Timothée Kambe réalisation les aki na Tansiata toujours la coordination et un grand lien à communication Jimou Kentinga bino. Donc, vous allez très prochainement, on a souci de servir Beno d'une manière très professionnelle. Dès que ça, il a bien mosala à pourquoi informer Beno, ils ont rendez-vous en abisso, bon début de semaine, Pekimia, na bota na Beno. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya bana kino